Congo TV. On a Canal Congo TV. Voici le centre d'accueil, le studio. Voilà, et là tu vis là-bas, Kitoko, Nyonso Kitoko, Kobana Studio, une Studio 32. Voilà. Mais ça les a au salé, mais Kitoko, Penza. Voilà. tozali koréhabilite nkedolo pamba te tozali kozela baoyo babandaki koyebisa biso ete bakoko ya bakoko na biso baprogéniture na bango baoyo bakenda en captivité na esclavage ya mikili ya poto pe Amérique bakozonga nde tozozela baoyo banongi baye kotala cité na bango oyo ezalaki prédit epai ya papa Simon Kimbangu uta 1921 lelo 2021 100 ans après bakoko na biso wana bakomi libre po ete baya kozonga nde baoyo bazoya kotala nde tozobongisa bisika oyo bango bakokomela na cité na bango historique oyo tobengi Nkendolo. Batante ba mama kiamoteketo aboyi kolele tuteze le fiuti na komba tata mwana pe tata mulimo santo oyo balobi na biso yango nde tosala tongo ya lelo tozala ntinsani nde bapesi biso programme bapaya bazali koya lobi nde basisaki makambo nyonso kokokisa mikanda ya kokatela awa na Kinshasa lelo nde sui bakati baza su na programe ya kolala na Kinshasa te akei soki esili baye na nkambo malgré biso bapesi biso programme toyebi ndenge tosalelaka soki bakomi kaka biso nyonso awa tokoyamba bango na mabondeli oyebi ndenge tosalelaka toyokani tozala ebele soki bakuti biso na programme mosusu tokati yango directement toya koyamba bango bakobanda kolandela bakomi wapi soki bakomi na yanda bamosusu deja tokatia toyokani toza na programme mpona bango lelo soki bakomi nde lobi mokolo ayenga ndako ya Nzambe po bakoyeba kotala ndenge tosalaka baprogramme na biso baye koyekola yango nde bakobema kuna biso soki tolakisi bango nzela ya mabe alors ekozala mpe bien te na miso ya tata Nzambe soki tolakisi bango nzela ya bien kolonga na biso yango wana toyokani baza koya koyekola biso ndenge tosalelaka mpe na nsima bato kosenga kolimbisi bazali awa tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Bonne année na bande gonyo sobozo ko sala biso confiance batata ba maman bilenge c'est ka ete mbula o tozokota ezala mbula esengo mbula ya mapamboli mokonzi na biso tata Kimbangu abonde na biso na mike 2021 ezalaki facilité pour bande rebelle to kufeli to connaître ba ka ya ndenge na ndenge mbolo tozokota yeme tata Nzambe asalisa biso 2021 pe la imbola oyo ba yindo basengi ko za distraité parce que dans l'événement mo munene et salemi et j'allais bon centenaire il y a ministère Papa Simon Kimbangu ministère Papa Simon Kimbangu c'est 100 ans en 2021 et à travers le monde Église kimbanguiste dans son ensemble, c'est-à-dire bah, tout le monde se retrouver en place mouvement, bah célébrer, mais aussi bah noir ou bah arabe, distraité, bah noir ou bah yéba pour l'année la mancam na bango, bah il m'oppose le cola, bah côté na katia moulongwana 2021 ça qui a nemoko, y a mancambo belé bah bouleversement y a n'ingé belé, mais bichoba na tata Kimbangu. To garder espoir, tous en Elikia, tous en Makasi, tu es que Makamla Malam les Aroya, Nengi Moro Tata Kimbangu, à l'Obaga en 1921. Mais là, c'est là parce que Bilaka est belé, il y a Fumo Kimbangu, Zoro Kokisama. Parce que je suis pas distrait. Mais tu as tout la Moussabino. On a rendu un peu hommage à Desmond Tutu. Oh, il y a des bons sud-africains, tu es bien. Moko ya tatawa l'Italie contre anti-apartheid. Yé abunda qui penza pona bitumba wana ya ko Kabola peuple sud-africain ici là. Et il y a on a tiré quoi? Lutte pena pour contre l'apartheid. Les gens qui cheval de bataille naïe, on a la Nelson Mandela, rendre hommage, c'est un Africain, là moi en Kimbangu, je dois faire la baïne de surtout là. N'est dans le bien mot, c'est quand là ça va être belé. Mon Kimbangu, tu vas venir tu là, il va Kimbangu, à commander la risque de Kimbangu donner. Kimbangu l'accès là à mon compte Kimbangu. Ningi wala mokonzi Yesu Nzambe na biso mokonzi na biso Fumu Kimbangu za ki Congo ya kisaka mokonzi Kimbangu po pa ngai Kimbangu za mokonzi Kimbangu za mfuluzi Kimbangu za tata donc on a bien avec tata Kimbangu on a bien avec Fumu Kimbangu on a bien avec mfuluzi Kimbangu ndenge to lingi donc ezaka ba titre au toujours reconnaître na papa Kimbangu to za fier au bengi Fumu Kimbangu so za Mswahili na Swahili ceux qui va venir ceux qui raïs ceux qui n'ont pas évité mais pour eux qui sont là dans biso benga na mboka na yo isala bien pour exemple luba na été baluba balbanini mon konjame agendani donc mulopoe na évité hein donc benga ye fumu kimanga za mon konjina biso nyonso ba congolais ba yindo en général il faut aussi retrouver na fumu kimanga lobaka que comme na yeko tanga mokili mobimba les loyaux comme il faut mouvement nous autant ma déjà mon kili mobimba si vous comme il kamo e kota na bakati fumu kimanga bundela ka moto moyindo alo mwana boumbu fumu kimanga lobaka que bayindo bakangi bango bazoteka bango avant yena bunjoto boya botama batoteka déjà bayindo mais aka kolobaki bayindo ba kozombaka un jour kozonga bango ezala ndenge nini toyebite. Mais les lots, grâce, il y a ban à tata Kimbangu, grâce à tata Kimbangu yemoko, to moni, ma pataille est au fond, ma pataille est au fond de l'action, to moni, malembe, accomplissement et prophétie, il y a papa Simon Kimbangu pour n'avoir été bahindo ou batekama. Selon mes recherches, et ça dans l'ingomba mokote. Oyo ba famille ya ba koko na biso ba yindo ba tekama ba sa ko ya
peut-être pas reconnaître que Koko na bango bautaka na Afrique, surtout en Afrique centrale, car une église qui bangiste. Ce qui a mormon Kozala, mais d'une manière officielle, avec pompe autour au monde, ils ont une église qui bangiste. Et si j'ai bonne mémoire, Magamwani Bandaki pensait en 1999 avec papa Dialunga Nakiangani, deuxième fils de papa Simon Kimba. Américain, Bayara et Belé, Nazoé, maman Moro, maman Joss, sur la bossanité, maman Ramona, parce que maman Ramona dans la délégation, Bayara, maman Belé. C'est la même na bossanité, na papa Simon Kimba au Kiangani. Et un jour aux États-Unis, moi je suis pas comme mon compte. Je vois dans la temple dans Kamba. Je crois que c'est la maman Ramona dans Zora. Mais est-ce que au Banoir américain ils ont vraiment la signification? Tous les animation, tous les indéco, ils vont retrouver la prophétie à Papa Simon Kimba. Papa Simon Kimba a regretté parce que écrivain, historien, historien du présent. Mais tout ça appelé tout ça la recherche. Tout ça appelé que la vérité sur Marambe. Papa Simon Kimbango. Papa Simon Kimbango, tant qu'on a l'acquis que bateau na ba kozonga un jour. Et l'acquis que bateau ba teka maka ba kozonga po ici ba kufa. Mais bano bango ba boti makila na bango. Descendance na bango ezaka kana boumbu. Lelo na Amérique, mais États-Unis mutu mundu obeta tolo te ko lekini ndele. Pour se sentir toujours aux hommes paya. Ata bolobinyo so boloba, mais Donald Trump, pour moi qui est mon président, à l'aise aux États-Unis. Tout le monde aux États-Unis, baza bien mais baza paya. Et ça na makambo so bango bayebi ke baza na ba limite. Ce qui na kosi, ndeko fana na États-Unis zo na alo ba na kosi. Donc malgré les exemples de démocratie, liberté, les amis, mais vous sentir vraiment que oh, ils ont beaucoup en matin. Mais par contre, Mundele a yébaki que Moutoumouin doit avoir des cabots. Parce que Mundele n'a pas pensé qu'il maïele et puis Satana. Mundele bagi misanga. Satana qui dit ça maïele belé mystique pour nous. Nous sommes Mundele na muda la banzambete. Moi je l'ai dit, je le confirme. Mais Satan a utilisé Maël Moroboy. Et puis Maël Wana, il a développé la banane moussous. Mais Nzambe a tiré la banane. Parce que Nzambe, selon la Bible, a boire Satan n'a pas mouillé naïe. Satan a boire à Yoapi. A Kendara mini côté mini. Dans côté de notre bien sûr la minité. Mais tout est que le temps où on dit la qu'on a inventé, le comme a caché, on dit la c'est la Bible. On dit à côté dans le monde mystique parce que l'invention est dans le mystique. Mystique est cause de la paix avec Mbang, parce que Mbang est mort mystique, mais on est dans mystique avec Nzambe. Mystique, nous faisons un diable. On a pris l'exemple de Roland Ndoki, tous on est dans le Congo. Ndoki, Ndoki toujours Gabon, à na Kinshasa, mais lobby, na Boutou Bamona y na France. Et ça mystique, mais mystique il y a beaucoup Satan. N'est-ce pas dans le monde? On la kota musika na mayele na ye wana. Oye kusaka ya mona musika a comprendre que bayindo wana batana mayele moko eza pur. Bana mayele moko eza sacré. Il faut to longola bango, to ya na bango pa na biso. Non seulement bazala ba esclave, mais ba botaka parce que na ba génération na bango, pour mona ba ko bimisa ba savant, ba ko bimisa ba kamakasi. Voilà pourquoi bayindo ba kenda ko sala misala pour développer la mboka na bango, mais aussi pour que sa race moko oyo profitera na mindele. Et on est le nationalité, on est là à l'aise. OK, vous la nationalité, a changé la nationalité. Bon, on est en France. Bambaï ne va être belé et belé va être dans l'équipe nationale à France et belé va être dans belé au profit à mindele. Donc profit à France, mais sur les origines africaines. Vous avez donc mindele a comprendre belé yango atara na posa ba mungu. Pona basala misala batonga bamboka wana mais aussi pour que Mundela bénéficie na mayele o nzamba tsakati na bayindo
ils ont beaucoup de quota. Maintenant, papa, c'est nous qui m'avons il faut qu'on ait la biso. Il y a un moment où c'est-à-dire, vous perdez non seulement Batamakasi, mais vous perdez Batou Badana Maïel, on est à travers descendance là-bas. Mais Batouana, un jour, Barozonga, qu'on appelle ça qui est Yekoli, Barozonga, mais Barozonga, la magie, parce que Bamboula est belé plus de 1000 ans. Parce que il doit bloquer l'hôtel. Date exactement dans la montée, mais il faut calculer les quota quand. 1482, va mettre l'Arabie Saoudite. Il faut calculer l'autre qui est 1000 ans. Donc, tout le monde a continué l'esclavagisme, mais il y a un esclavagisme, il a fallu papa Simon qui m'a envoyé. Maman qui va vite aller à l'Ubabundisier, Babomier, parce que mon ah, Zola Moussabango, tata qui m'a envoyé. À l'ONU Makamba, péché la prophétie, force, tu connais la prophétie là au Komisama. Américain, tout le noir américain, au Baouti Kamba, est-ce que Bakendé a un sentiment? Les lois n'ont pas comprendre, on a péché pas sinon qu'il manque qui a gagné. Soit on a péché raison, on a été le coup. Pour makambu o eza kokokisama na famiti na eko raisonner ba américain to ba noir américain ba kozonga ka ndenge so que si longtemps ba comprendre te que origine na bango eza quelque part et kuna esika ba uta libota moko eza prêt pour na koyamba bango pe ko lakisa bango makambu belé et sengela qui est passé par la sensibilisation, la conscientisation. Bater bango bayebisa bango ke tala bobuta ki boy osala ki boy bakoko na bele bayaki bamona ki pasi boy pona likambo boy lelo osala muntu akoki kosala yango nani soki eza ye moko kimbango te. Voilà pourquoi depuis 1999 babandeki koya, mais j'ai compris que bakoki koya bango nyonso bakozala conscient te misusu bazala na distraction. Je pense même que oyo mosusu esi baya esi babotana na bango mosusu bazonga na bango. Même misusu babetela bana na bango masolo, misusu babetela bakoko na bango masolo ke na 1900 tokendaka na RDC tokutanaka na intel tala makambo alobaka bango bakomuna mayele misusu esi bakomi déjà ba histoire ya makambo bazovivre na nkamba et malembe bayindo oyo baza kuna misusu oyo baza na elembo bataki mbongo bango kotuka bango mpona nini bazokokokisa likambo wana. Et moi, tout le monde est pour ça que vous avez besoin. Tant que vous avez besoin de maïle na bango, besoin na bokasi na bango. Pour la bato longo na boumba. Moto soka kamolami alongo na boumba. Nani akokambola bayindo wana nyonso baza na États-Unis, bakenda na mikili ya pai. Kata kimbanga. Alléluia. Yamazulu. Kembo, merci, nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui, d'être accueillis par vous, par l'église de Papa Simon Kimbangou. Nous sommes heureux d'être là, la prophétie est en train de s'accomplir et nous sommes des acteurs de la prophétie. Que toute la gloire revienne à Tata Nzambe Yamazulu. Tobungaki nzela mokili mobimba, tobungaki nzela tozongela esika wana. Kambo ya Tata Nzambe oyo elobami soki emonani te, Nzambe akosaki.
Simon Kimbangu Kianga Nzambe Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kianga Nzambe Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kianga Nzambe Molimo Santo. Elunga na yo yemonani. Bana na yo. Na ninge boyoka na ki Amerika yaka na Afrika. Bango bakomi na mboka Congo Brazzaville. Ebandele ya makambo. Lokumu ezali ya yo mapambole ezali ya biso. Tozana minga koloba te topesa batono pamba te. Nzambe akokosaka te. Nzambe akokweyanga te. Nzambe akolongaka kaka. Tika tozala na bomoko. Mitema mizala polele. Mvula ya mapambole ekweya. Papa lakisa makasi na yo. Mokili loba mongongo na yo mokili moyoka. Bana na yo bango yoyo. Bakomi na mboka Brazzaville. Mikolo bakolala musala tokosala na ndenge tokotraverse na kisasa pe kokomela na nkamba. Papa monso totina maboko na yo. Esengo etoni na motema mingi koleka tana mingi koloba te. Lokumu ezali ya yo mapambole ezali ya biso bana. Koyanke molobiko na lobiko na bisika biliki likolo. Osengi pe toi ndilika tozwi monso komata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Welcome back, brother and sister. Donc veuillez vous asseoir. Donc this is a joyful moment. 100 ans après A century ago, que en 1921, quand Papa Simon Kimbangu avait dit in ses enfants qui étaient partis au loin Dr. Simon Kimbangu said, pour cause de déportation, the children who went pour de away, tristes raisons in the d'esclavage, far, voilà qu'ils reviendront un jour taken to slavery, à la they will maison. come back home à la terre de leurs ancêtres. in their motherland. Voilà que in their cela motherland. s'est accompli aujourd'hui. And now we Dieu witness ne the ment jamais. accomplishment of that prophecy. Le monde passera, mais la parole de l'Éternel, Dieu le Saint-Esprit, ne passera jamais. Et elle se concrétise aujourd'hui par votre présence sur la terre de nos aïeux, sur la terre de notre Dieu. Soyez les bienvenus au Congo, le paradis terrestre, Your notre coming- demeure. Your coming among us is the proof of the truth of that prophecy. Welcome to your motherland. Parce que ici, c'est l'Éden. Ici, c'est le paradis. Vous êtes arrivés pour qu'ensemble, vous et nous, nous resterons l'humanité qui a perdu aujourd'hui tous ses repères. Well, here is heaven. Here is heaven. So you come so that you and us, as one person and one people, will remake the words. Celui qui a permis que tout cela se réalise, il a souffert un martyre de 30 ans de prison, 120 coups de fouet pour libérer ce que nous sommes, pour que nous recouvrons notre dignité absolue. For a period of 30 years, it has been slashed every day, 200 times a day. It has been slashed, and he accepted this sacrifice so that you and us, black people, be saved. Donc, c'est lui, notre grand-père, notre aïeux, notre Dieu. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani. He is our ancestor. He is our God because he's the Holy Spirit. He's the Holy Spirit, and he has been reborn until now. He is Daddy Simon Kimbangu Kiangani. Donc, on aura le temps de revenir pour nous entretenir. We'll have time to talk long. Le programme est fait de telle sorte qu'on va d'abord aller pour le culte d'action de grâce. We're going Dans le- to thank God in a Thanksgiving service. Donc, à Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, notre Père, toute la gloire, à nous, ses fils ici réunis, et nos sœurs et frères et sœurs, les bénédictions et la protection éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glory to our Father, Tata Simon Kimbangu. Bless be us, his sons,
that's the way in the name of God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. L'histoire du Nazaréen qui dans la pauvreté totale des humains. Il avoue devant le Saint-Esprit qui fit le Fils de Dieu vivant. Ce qui lui coûte, lui mort inopiné, mourir comme un vulgaire assassin.
Yebani Biente. Papa Simon Kimbangu, oya! Nous sommes derrière eux. On ne dit que ce que nous connaissons et nous connaissons ce que nous croyons. Si la chose revient vers nous, nous aussi, on doit ramener d'où ça vient. C'est pour ça que nous sommes venus en vitesse chez Papa Simon Kimbangu Kiangani. Beaucoup d'émotions dans mon cœur parce qu'il nous a été demandé d'accomplir, de matérialiser la nouvelle civilisation que le monde entier viendra pour voir. Et ça devait commencer au Congo-Brazzaville. Nous avons ici les afro-descendants. Afro-descendants, comme la chanson a dit tout à l'heure, c'est que nos ancêtres avaient espéré les voir. Ils n'ont pas vu, mais c'est nous qui les voyons. Ce n'est qu'une grâce. Beaucoup d'émotions. Je ne peux pas finir mon discours sans dire merci à les anges de Papa Simon Kimbangu, parce que c'est ce que vous êtes. Depuis longtemps, j'ai toujours cru que j'étais seule. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai une famille. nyonso eleki awa ezali malamu. Esengo ezali na baoyo tozotosa mpe kolanda matambi ya Tata Nzambe. Papa Simon Kimbangu, hoye! Je suis ici par la force de la prophétie. Je suis là parce que Papa Simon Kimbangu a dit ils reviendront. Lorsqu'une prophétie qui vient de Tata Nzambe est proclamée, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les voies, la prophétie va s'accomplir. Je ne connaissais pas, j'entendais parler de Papa Simon Kimbangu, mais je n'étais jamais allé fouiller. Il y a 15 ans, j'ai reçu l'instruction ferme. Ma fille, il est temps pour moi de restaurer mon peuple qui a été meurtri, et je le ferai par les congrès et les conférences que tu vas organiser. Commence à organiser ça sur tous les continents, je vais restaurer mon peuple. J'ai obéi et j'ai commencé. Et c'est en 2020, lorsque la pandémie du corona a frappé, on était aux États-Unis, tous les afro-descendants ont commencé à se dire nous devons nous organiser. Tata Nzambe, il a frappé par la pandémie parce qu'il voulait que le réveil soit effectif. C'était déjà le temps de la prophétie. Il fallait qu'on s'organise pour que la prophétie s'accomplisse. On était aux États-Unis avec les frères afro-descendants. On a organisé une réunion de prière sur Zoom, sur Internet. Le titre, le thème de cette réunion de prière, c'était que tous les afro-descendants se mettent ensemble parce que l'heure est grave. Il est temps qu'on réfléchisse à rentrer chez nous sur la terre de nos ancêtres. Et lorsqu'on a commencé à organiser, à préparer le congrès du retour des afro-descendants, parce que c'est la mission que Tata Nzambe m'a donnée, de préparer le retour des afro-descendants. Et lorsque nous avons commencé à organiser, à travailler pour le retour des afro-descendants à Yaoundé, à Brazzaville et à Kinshasa, j'ai été interpellée pour aller moi-même
lire et chercher sur Papa Simon Kimbangu. Et je suis tombée sur une de ces prières qu'il a faites en ce temps-là. Et j'ai lu cette prière. Et tous les soirs, je commençais à lire cette prière, à prier cette prière. La même prière que Papa Simon Kimbangu priait, j'ai commencé à m'harmoniser avec cette prière et à prier avec cette prière. Vous croyez que c'est un hasard que nous soyons ici?